Capage TV. Je suis très en colère, mais une colère sainte. Pas contre vous, mais contre Corona. Parce que les Alokola, le pasteur va fléchir genoux devant Corona. Capage TV. Son Excellence, le gouverneur Jantini Ngobila, moi j'accepte. Il y a un bon de la peau à Corona, sans protection. Sans protection, moi vous permettez na kebisika obango bazali ata na maluku ata na kinkoli ata na ngalema tonine j'accepte de payer ce prix na kende na bonde la pona bango esili babika. Capage TV. Parce que moi aussi j'ai résisté le mort. Ah bon? Ah oui. Wana wapi papa? Même à wana Kinshasa. Tika boy. Mais oui, ce qui na botala PMKI. PMKI ba médecin ba tali bobi azali sous te bon me na morgue. Ah, yo la ndia na morgue to avant bon même. Avant ba même na morgue. OK. Ndesiko ba bengi ngai. Capage TV. Ba pasteur ba bangi na bango. Bandimi na bango ba bangi Corona. Eza na France, eza na États-Unis, eza là partout dans le monde. Les pasteurs ont eu peur. Capage TV. Yango nga na lobi nga na zamo na mboka. Na bomanguma na mboka. Papa bomanguma? Nde na zamba to. Tokobeta masolo. Obi nkike kunda ka batomolo. C'est-à-dire gogo beta ka bakulutu. OK. Na bomambwa. Awa na Kinshasa. Na bomanyau mibale na maboko na bita na nzete. Capage TV. Soki omekaki na pasteur monsieur simbite meka pe na ngai. Soki po omekaki na ngai mais simbite meka lisusu parce que kamaza meza bongo. Capage Télévision, merci et bienvenue chez nous. Botena ba oni swala ndarabiso, nzambe apambola bino pe mabota nyonso e soutenara biso pe landara biso. Lelo tozana invité na biso aux ala spécial. Bino bobi ke bato na nzambe na kati ya plateau oyo na chaîne o bazara vraiment spécial parce que ba édifier biso pe ba yaka na bonne parole oyo ça vraiment que totelema na kondima oyo mikolo vraiment kondime komi na moi boskilade basali na nzambe tolobi bazoyokana te tolobi corona yango oyo makambo eza ebele mais toza na moto na nzambe Josué Lokamba oyo lelo tokosola na ye évangéliste tokobeta vraiment et puis tokosimba mwa makambo ebele pe recevoir liloba ya nzambe na Capage Télévision. Bonjour et bienvenue papa. Merci beaucoup, bonjour journaliste. Bonne évolution na yo na église mobimba. Évolution nanga eza très bien ndengo moninga spirituellement, physiquement et en tout cas on est là. Église oyebika ka ce qui se passe. To fonctionner bon juste na ndenge nanga kaka ba veiller chaque jour na butu titongo et puis tous les dimanches. Au fond de l'église, mon dimoye na yambio na bondeli pona yo zone. On entenda makamso ça. Yo bangi corona te balobi corona zo ravager ba pasteur bazo ko corona te. Ba pasteur yango na lobi naza na kanda. Je suis très en colère. Mais une colère sainte. Pas contre vous, mais contre Corona. Parce que les alokola ba pasteur va fléchir genoux devant Corona. L'église, il y a Jésus Christ et fléchir genoux devant Corona. Et c'est pourquoi parce que dans mon candidat, il y a 1 Jean chapitre 4 verset 4. Et l'obis, celui qui est au moins est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, il y a Zakatinanga, Azana Nguya, Azana Makasi Koleka Corona. Ce qui te l'obis que tu benganaka Satan. Parce que celui qui est en nous est plus fort que le diable. Mais si koyo bato bengana Satan, oya leki Corona parce que Satan a leki Corona. Mais si koyo bato ba comme si Corona plus que le diable. Même le pasteur les loin de Dieu. C'est pourquoi je dis je suis très content. Ça qui est makasi parce que ba invita qui basali na nzambe ya mangomba ndenge na ndenge et pas mokonza mboka pona ko yebisa bino ke bazali ko kanga ba église bino bondima qui pona ko battre la population. Merci beaucoup na mutuna wana. Yango nazolo ba que je suis très en colère mais une colère sainte. Contre Corona, et koyeba ke Yesu aza vivant. Et koyeba ke c'est pas tous les pasteurs qui ont fléchir genoux devant Corona.
Et nga na beti tolote. Je suis un simple frère. Appelez-moi même frère Josué. Parce que je suis le moindre de tous les évangélistes du monde. Mende Oyazakati Nanga. Il est très fort, très puissant pour le Corona. Il est vrai. Le chef de l'État, Aza Zobate, Aza Pe O Mutazangi Mayelete, non. Avant sa décision, pour na Aïba Kolobango, Kopesa Mobeko Wana, Asangi Saki. Donc, na conseil à ministre, Basololi, et ainsi de suite, à Bengi ba chef religieux. Tant que Bengi ba chef religieux, à Solina Bango, à Laxi Bango. Que non, Sikoyo, ba papa Bolobi, ni. Parce que Corona Yangoyo et Kotiawa. Bon, le collègue, pour protéger bateau, et Sengeli bateau, ba Sambelate. Ndenge to kangi ba bar, ndenge to kangi ba activité mususu. Alors, y compris l'église Penakati, pour na rassemblement, plus de 20 personnes, et que ça la matin, propagation de Corona. Bandimi iyo et Kangama. Ndesili, il y a les qui appellent ces ordres, et les gens respectaient ça, même les pasteurs. Qu'est-ce qui manquait? Que baïbi sanamo konzamboka. Ok, toyokiyo. Mais, pesa biso topé à une semaine, to salamosala, c'est-à-dire to prier, et kotawate. Ou ce qui est kotaki, batona babika, biso to sanin. Toi et toi est vrai parce que l'église, c'est Dieu. Si on voit l'église, c'est l'image de Dieu. Donc, on a profité. Les païens ont raison de nous insulter, de dire n'importe quoi. Il y a que le pasteur. Je me demande que le pasteur va se faire bibembe. Parce que moi, si je résistais le mort. Ah bon? Ah oui. Même à Kinshasa. Mais oui, ceux qui n'ont pas fait médecin batali bobi azali sous c'était bon mais na morgue. Yo landi on a morgue to avant bomba même. Avant bamba même na morgue. OK. Ndesiko ba bengi ngai. Papa na bango alobi de bon na morgue parce que azali na musala. Mais ba sali nini batini mituka. Ba ye batie na kati. Ngasiko na ye basi ba démarrer comme Laura. Oui, Laura Kabeko. Il y a solo avant. Voilà. Moi, il y a chauffeur, il y a cardinal, monseigneur. Ok. Ah voilà. Donc, Nathalie, comment puisque c'est vérifiable. Laura. Alors, Naye, na démarrer écoutez, pasteur, il bosse là. Voilà, qui n'a jamais prié à papa. Nazala qui n'a jamais été. Nazala pas na unité, Nazala qui église un certain dimanche. Nazala l'église Nazo Yamba. Culte Cécile. Église de Zawab. Bon, église Siko Ezali na Yolo. OK. En face na la police à Mabanga. Na Yolo Capella. Au tourne avenue Kombe numéro 60. Tous les voisins à l'hôpital anémique Mabanga, en face de la police à Mabanga. Dès tous les ans, étage. On sait combien de temps on a le christianisme? Le christianisme? Waouh! Na combien de temps l'isolo n'a pas de sous pour nous évacuer? Na uti wapi? Mais bref, donc on a décidé na biso. Na peso ka moi briefing il y a l'isolo n'a pas. Ngai naza orphelin. Na kole pas sango. Sango mutazunga abokolingai na couvent. Les orphelins de père et de mère. Voilà. Alors, on a na colline à paroisse, na couvent. Ce bâtiment côté mususu. Toké. Et ainsi de suite, na fana na couvent. OK. Ba funda sango et pas ba konzi. Que non, abota moi na matambo la kaneti na ba couvent. Na ba couvent. Ba konzi. Bon, à l'époque monseigneur Matondo kwa Nzambi. Aye pour la consécration ya abedje donné louo na ba sango mususu. Nda a profiter, abino ba fundi yo mingi. Alors au bota mais au tambola kana mona na kata paroisse na couvent partout bisika batinda ka abi oui wap mona a beninga à l'époque comme on ngeza Freddy. OK. Freddy yaka naye monseigneur atalinga abi mona ngoye abi mona okoki ko kende sango ngala oui na koki ko kende sango atalinga ti abi iyo ozali mona malamu. OK. Batiki penga. Ah. Et voilà. Mais ba funda ke ba bengara asepeli na ngai c'est sango te po onzima ki mena to mona alliance na loboko. Ah voilà, na koyi bisana na lisolo na ngai ko comprendre. Nde tango na zena parce que sango na ngai a sala exorcisme na Londres après tanga komi na Rome a sala démonologie. A sala démonologie. Ba consacré na pape Jean Paul II. OK. Na domaine na tanga yende ko ba délivrance. Donc ba cimetière tout. Bon na banda ko idée ya lobani. Alba que soki na vie diplôme d'état. N'a pas ce pouvoir comme ça na bana ko idée. OK. C'était ça. Maintenant on a na 5e désimanté na passé 6e. Ndé na sengi na après ça on a zelana ya na no kotala babo tipo famille na bi famille té. OK. Ah voilà. Ndé à permettre ngai ko yonga na ye ko kanga malibela. OK. Ah voilà. C'est comme ça na yo bela. Voilà kozaki wapi po oyabo. Tozene Équateur.
Ah voilà. Alors pena mambenga. Nde sikoyo na ekondimela Yesu suite à malade na belaki et puis voilà. Alors nde na komi na réveil. Tanga yo zonga na boy na ko zonga. OK. Voilà, c'est ça. Simba va pouvoir en autre. Bon ko simba pesa ngelo ko tena bana ko idée. Wana za histoire na ko betala musuni. Alors à partir ya wana nde na ko koma fazer. Parce que babengala ki ngai place on a kitaki na famille. Oh. Na kefa n'est pas passer na permanence na église. Nde na permanence bateki lupango. Na komi fazer. Na la na Land Rover ekufa. Après na comme il n'est pas pasteur na mumbele na munza na numéro 142. Na la na ndako pasteur. Je donne des références. OK. Parce que c'est vérifiable. Ouais. Alors ti pasteur a ininga sa motif. Alinga isute. Non mais papa na sainteté. Na salima bete na bo etinda te na zapendo kité. Mais pour Abi, je ne veux plus de toi, tu peux partir. Nde na comme receveur à combi, nazaka et pas pasteur. Après, à mon moyen arrêter mon garantie. Allez. OK, indépendant. Nde na zanga sika na ekola la église. Alors à partir église a signalé ba papa lupango bani ba chasser ngai. Oh. Ba bengani nga sikoyo na église. Nazo. Ah, yep, le même papa. Nazo ngi siko qui faisait ressus. Ah. Voilà ba âge. Bon, déjà na ndimé sur 17 ans. On a déjà 20 ans. OK. Voilà, 20 ans, 21 ans. Allez, nde sikoyo et ça là que na zongi qui faisait. Ti non souffri, je me souviens jour na zolela na ola na kombi ekufa na garage. Bon mais vi na ngai simba tendenge. Baninga bazana ba papa, omona za pe besoin ketch basombelier, azana besoin boye, to atanga toni menga. Muta usunga zatek, je viens de la mendicité. Seigneur, na sala nini nyonso esimba te. Alors nde moyena mi boma ezate mais nkolo soki mo ezali bomanga. Oh. Mbula pe zobeta. Bon, combien ngo ezalaki na ba vitre te. Soki mbula ye mupepe na mai nyonso na kati. Allez, nde na yobi malibanda. Na fukami na sambula na bando lela. Na bando imba penze mu na ngai na bike batu mingi ba yebi yango. Kono nanga oza wapi? Nzambe nakobelela yo. Tata Nzambe, Nzambe yamba ngai mwana. Baninga nyonso batonda bisengo bisoba oyo tokufeli nini koko se moko Adamu na Eva yango tata obwaka biso wapi Yesu za wapi omoni soki ata okangi miso soki mutabimeli yo omona soki mutatelemi lo sona osentir ngala kangi miso siko no kineti mutu atelemeli ngai bon nazana somo te na banga te ayo ndeko batekwatera babanga peve mingi aussi manyoka na butu tonini voilà et puis le copain n'a jamais maître ceinture na deuxième dan na jiu wow na bandi sport na troisième primaire OK et voilà donc nazana somo te parce que tant on a kineti mutatelemeli nga na fungola miso boye nkolo Yesu yemo comme personne papa voilà histoire ni bende wana nde ayeko ebisanga ce monde est régi par des lois et des principes dont l'homme doit respecter. Wana sambula. Mais tant que bimeli nga mbula et place auto zambula ezesi. Mbula ezate. Na bilamba na ngai kauki. Wana butu to na moi. Na butu. Bon. Voilà, ya on a vu que na betaka moi muke. Il faut la récupérer. Comme ça tozonga na ligne. Intéressant. Voilà. Alors tant que bisinga ce monde est régi par des lois et des principes dont l'homme doit respecter et vivre les miracles. Asimga na litoi. Abi retient ce que je te dis. Les chrétiens sont les plus négligents du monde par rapport à d'autres religions. Mais toi, ne sois pas négligent. Et dis à tes frères et sœurs partout dans le monde de ne pas être négligent. N'a pas une instruction divine. N'a qu'à une instruction. Atindi na lobi kende pas la génération ni ka foot abon de la pona. Ah bon? Wananga na baneko kende ACK comme ka délivrance. Et pas pasteur mon mingi na ACK yolo, tina comme ko kera ACK bandal. OK. Mais esi makakati. Ndeta ngatini na kuna. Ndenge na yo kaka. Pona za sincère. OK. Ke azandumba, azamagicien, mopende, bani tutu. Tant makamwana na izongi na mutu na rien. Ngana okete. Na bwakisi. Na continue sur souffrir. Un jour na lali na veranda moko ya batu. Moi batu balalit. Siko ngana yo bata mambula. Mbula pe continue ti pongezi ngana lali na veranda. Wana ndo kya kweyawa. Siko tango mbula so na poli. Mais bwendenge nini? Nzambe. Noki mutaye lisusu. Natala bwe nkolo Yesu. Andeli. Molimo kaka. Na beta la lisolo ndenga zali et combien de familles melanga. Ndesi kwa bisanga mais oza teti. Ngala zo bisoni tu vas souffrir. Va là-bas. Nde etike ngai.
donc eza samedi dimanche donc etani nde nayi kokende kuna na église armée de l'Éternel na komi bato ebele kandenge nazalaki bizarre navandi na bapesi nga place na gradin navandi na ngai ti ya bimaki na abimi na bureau abando te ya mbala moko bi eza na mwana moko awa jeune homme yesu abimeli atindi awa nabi tiens ayebi ndenge nini atali ti na kati afula bato ati frère yaka baimage ezali nde na ye aprofetize mpo na nga abondeli mpo na nga nde après prière azwinga na liboko tokoti na bureau ayebisinga komelanga apparition nyonso nakomeli obe il faut encadrement ye nde moto ayotangisanga aformenga ti wana na ndako ya papa Soni mais non wana kaka l'église nde apartir na nde na yo kozwa studio voilà mais tant azio wana ozaki kana kati église to ndenge wana na ozonga kaka wana kotambola kokolela na babule sili tango azwinga ande ayepesa $150 $150 na yo studio à l'époque voilà vraiment studio à $25 voilà les choses comme ça nde sikoyo nzamba yo sunga allez ti badio tianga maboko et yesu alobi nanga maintenant ça va qui fongo l'église l'église ni no fongo lisusu ngata un frère ezate nde na yo ka mutu moko sere moko bengo no bazolela nini papa kufi baza na clinique universitaire azali mandataire mais bakoti Saint Joseph basali 8 mois ba transférer clinique universitaire basali 6 mois babino bobima mbongo ezate puis aobi ke chuter soki akufi botie na mort donc bazongi na mumbele toujours résidence ezalaki na papa akufi tango akufi batini bakezwa mutu kapo yese réaliser mbuke azoloba frère moi na mbuke azola na ngai azana Suisse bayibi likolo nazoloba voilà nde babenginga dira mbuke na pesa mbote passe de passage babenginga yaka boy tout papa akati moto ngai bobo kelene te bozela ngai voilà premier miracle ouais nde na ye na komi non ba miracle vanda déjà na komi baolela tout aza na chambre na vu mwasi na ye na moto abengaki ngai tokoti na chambre na simbi boye na bouger liboko déjà akomi makasi bon tosambela devant bango na tia loboko na libumu na sambeli titi esili bon naika moto bayebisaka ke abiki botika aseku botiko lela nayebisa aseku botiko lela mais papa aza kaka kolala nayebi aseku botiko lela bango batiki nga na biyi bango babiyo te babisi bato ya libanda ke non pasteur alobi aseku botiko lela papa aza kuna chambre sur place asokaki te nga na kei ntango balobi bato batiki olela bandimi me bamona papa fungoli porte kobima bino na sala le tula musi bato bapanzani papa na bando benga te boya témoignage vivant nde aye nini papa eba dona maladi nyonso sili mtatamboli awi botielanga mai na sukoli asukoli bopesanga biloko na lia alie bopesanga radio na ngai bapesi radio atie radio abi bobengela ngai moto ya mono ya sécurité ngai naka téléphone sonné papa azobenga nanga na ye juste abenganga allez na yeti tokutani abi papa mbongo esila ngai naza na eloko peso te nzambe na yo azongisinga na bomoi mais eloko nakoyebisa yo ndima likambo yango ngabi oui papa ngabi fungo l'église c'est comme ça que l'église ebandaki nde toyebana na salon papa wana mwana na ye mwasi na ye ale tobandi wana ti bato bakomi otonda ti après toyebima libanda ndenge mpe tokomi vraiment en tout cas papa Joseph ona récupéré yo esali nga esengo nakobanga na esengo na nyonso esangani vraiment oza moto oza na témoignage moko ya molai et surtout mpo na vie na yo na kolinga mpena tosala rétrospectif ya makambo na yo et esala vraiment bien sikoyo komona combien des églises et puis eza côté nini bon toza na église awa na Kinshasa ka moko oyo eza na yolo kapela avenue Kombe napesaki adresse en face na la police ya mabanga ndako étage toza na église na Australie na ville ya Brisbane toza na église na Allemagne po ebandaki nde na Allemagne na ville ya Duren pembeni na Belgique toza na Paris mibale toza na Calgary toza na Toronto na Hamilton toza na Montréal pasteur papi na pesa mbote pasteur na biso na Montréal toza na Californie pas na prophète Pichu et puis tozali na Inde na Bombay et puis toza na Japon pasteur Mandiangu na Japon na pesa mbote bisiko zali voilà ba place tokomi et puis d'ici là
bata Rwanda Uganda bazobenga ngapona bandimba ko mibele fona ke kuna na ke pe ko fungola kuna vala to mona pasteur Sonic afuta bimisi pe ba sali ebele ba frère Roger Baka ba pasteur John ba baza pene ebele mais soutan wana ko molata na nzete wana eza ni c'est spirituel to ezaka fala ta bongo kaka po na posaki komi bon ça va mais dis-moi là na tuna ki pona na linga koloba bilobela te to ko diaboliser loko nsote papa na biki atelemela ka biloko wana ba sultani ba makasi botango cérémonie salamaki ngana zalaki pe na grand hôtel. OK voilà mais tango salamina abi matutu bon nazongi na bengi no papa na moni eloko ebo atelemela kango mais siko yo lati loko ba sango ndenge ni ndawi yaka na ye to kutani aya posenga mutuna abi est-ce que kopesa nga verset na Bible oyo chemise bolata ka col pastorale est-ce ça biblique te nga bité ça biblique te mais pour ni bondima ki eza ya ba pasteur parce que batonde ba yokani ba imposer yango comment bongo eza basango eza ba protestant eza pe réveil bolata ka chemise na col pastorale ya ba couleur nyonso ouais so mutalati yango biko eza pasteur voilà oyo ngana la tango te dans le sens que na culte na ote ya tout ezalinde bato église de réveil. OK ba kambi église de réveil ba yokani ba wi pona investiture. OK nde to sai nini to adopter olati sultani na bato ba simsa comme David et comme étant berger église de réveil quoi nde yango moni na ndimaki monsieur ezala pamba na ko ndimate de ça le roi introduction voilà juste ça OK wana na pesi réponse papa azolanda penga ouais voilà c'est wana pana luka emoko voilà luka pe yokomona ke ouais oya pesa ngaka yangwana ngape na pesi réponse yangwana OK merci papa toke siko na vivre sujet ya matéya na biso ya koyamba yo lelo tozongi na sujet ya corona eze ko ravager za ko boma yo siko lobi osekwisa ba we ici osekwisa ozana ba pouvoir wana et tout est-ce que lelo soki la musu ba congolais baza partout balobi bisu ba tozoyoka ba 18 morts 20 morts ti siko to ebite na ebike yo po mona ki ndenge bazo désinfecter ki chasango ndenge bakangi gombe ba biloko nyonso ba bazo lobeza lokuta eza solo po tozomona ngo en tout cas clarté lelo so ba biki ba benga yo ba na poto bakam sous ça vraiment très makasi na minute oh est-ce que roki ko sala pe action est-ce que roki ko kene na bopito est-ce que roki pe ko tchali boko pe couronner longwe. OK merci beaucoup nabi ke nzamba lobi nini ouais pourtant tozolo ba il faut tout se référer na Bible nzamba lobi boy je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents ce que vous avez dit là ça ya nyoka c'est le diable sur les grenouilles, sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne fera vous nuire. Et là, comme mais si koyo, ba pasteur ba bangi na bango, bandimi na bango ba bangi corona, et en France, et en États-Unis, et en partout dans le monde, les pasteurs ont eu peur. C'est une honte. Et en ndenge moko, na 1 Samuel chapitre 17. Oyoke, Goliath abimi, a lancé défi. Alors binga oya zama kasi abima bokomona et puis ça pendant 40 jours. Ah bon? Même les rois, même les généraux qui étaient là, bangi na bango. Hein? C'est-à-dire fléchir genoux devant Goliath. Mais moi na mboka David, hein? Un jeune homme abimi alors binga na kobunda naye. Grand frère propre à David. Elle se yoza orgueillé. Ozo laksanine. Allez longba ko na bengani. Et c'est la salima be nde ake côté mususu. Roi Yoki. Roi Mutazalaki na pouvoir. Ouais. Mais David n'avait pas le pouvoir qui a coûté un roi. Ouais. Pour nini azane mutoyo, azane de l'autre côté. Mais quand même message qui tant message qui comme par roi bengi bakutani naye. Abi c'est yo kokobunda na moto parce que oza mona muke tu n'as pas l'expérience. Moto na za mutu moko asisa batu, aza guerrier. Abi nga na mboka na zamba lion yaki na bomaki. Ours na bomaki consort ndenge na nzamba sungaki ngai ngape na kobuma moto abi bon zoba armure latisie tout ba protection tout ameki abite oyo te nga na zoken alongola ngo yango nga na lobi nga na zamo na mboka na boma nguma na mboka papa boma nguma nde na zamba to kobeta masolo na zamba na bila boma nguma za jeter na boma ye
et kamwisa bato même na village mo ba pesa nga kombo obi nkike kunda ka bato molo c'est-à-dire gogo betaka bakulutu OK na boma mbwa awa na Kinshasa na lupango chembe chalu tala mbwa munene mama na za femme d'affaires akende pota soma mbwa ya munene to koti to maman va bakanga ba concert wana donc zo bakiti na frère Blaise Mbabu azola nanga OK to komi to zupe bakiti pasteur mtatuda biso ipa mama Blaise mutaliboso amema bakiti wana na fit théâtre te naza wana l'église ba bengala kinga OK Blaise mutaliboso mais wana kasi naza déjà na nini na bon naza nabi naza maître OK il y a liboso na bakiti ndape na sima na bakiti nzoka mbwa akati chaîne azoya Blaise asali mabe dans le sens nini abimi abendi porte Blaise atanga ye na baki bakiti na fente na bete ushiro ezoye tanga kwe na cheveux pour na dit il faut achever ah oui tanga kwe na cheveux sur place asumbi mama na kananga tibanda pe na longa la kota isuta obi okota kananda ko nanga lisusu te obomelinga comment problème ba pasteur bazaki problème voilà na boma nyau mibale na maboko na bita na nzete donc ngaina stani alula voilà azala bande ko na poto c'est mon ami to lali pa na bango to la mui toke église na retour to kuta nyau ya munene awa na kata ndako akoti ndenge ni woto to fuma to boma to bimisanga ba ko bimata no bomai o ndenge ni nasimbaki obi ngongi oyo babetaka nini aya nabeta ngongi boye ngongi raté yendinga nelongi nabeta bolit tanga kwe na cheveux cache papa yo pena ko cheveux corona nalobi boye wana expérience ok nazoloba expérience ndenge David alobaki parce que je n'ai rien peur na kobanga corona te soki bino obangi corona ngana obanga te papa lio moko azala na Lubumbashi lio moko azala na parc ya Lubumbashi kuna mais nalobi boye so ba fongoli awa bomisa ta big show ata John bokomona bokokamwa vous comprenez parce que celui qui est au moins est plus fort que celui qui est dans le monde malheureusement na bunda chuté mais yoka maître mokaye c'est noir deuxième dans le pays comme le maître Yang 6 on va pas comme on a maître Yang 6 OK aza très élancé le colande qu'on a vu sur réalisateur kala na dojo nae akende ki mbetenge ko zaba kisi yena maître Sibor papa yo pele kwate kuno katata moi te mamande mutasukolanga na moko mokomboso wala ta munaza bébé mais ba délivrance ba longola ba sala délivrance tout voilà na bando bunda musana nga so tuni sango des fois moi non ni na bi stem bagarre OK voilà oh pe ba ropeng sa sango à l'époque moi la nini ngarazi voilà c'est ça alors vraiment je disais quoi ouais maître voilà tant aussi comme maître ngo kisi bakenozwa moninga ne sibo akufi ko ta rompenga ba ye pese liboma alors bakene na mumbele pa ba pasteur ba délivrer abeti na ba pasteur na ba intercesseur bakange ba chaîne ba ine siko pa na biso pour la délivrance allez pasteur bo fungole ba chaîne bande connaît papa Rems na bani ba vite bo fungole te akobeta ba bo fungola abeta ba tuté allez ba fungolite gouba abeta frère Gédéon bolite par terre abeta bolite tanga yeko abeti pasteur bolite pasteur qui contre mi apalola mi awa aye siko pa na ngati ya kanisi ke lokola na zanzu tomike ndaro beta bolite na fenti na kange sentir avant na matsego ya matinga besi abetanga coup de tête moko cicatrice yango non cicatrice à prière prière comment mutu na se voilà bato bakanisa na musulman soki nazotambola bamso opesa mbote assalamu alaikum la réponse voilà mais eza biblique ancien testament comme nouveau testament genoux les visages contre terre nakopesa enseignement sur comment prier donc on va découvrir les positions de prière vraiment papa foye la biso c'est intéressant voilà alors nde sikoyo tanga betinga coup de tête de simbite na matiebo à sansalé na jeu mouvement na bamba encore na zali pemé na chair na bamba na chair ouah chair panzani côté bukani ba demo pe bimi siko ko la sambela kate sambela kate bukinga sambela na sambela ko yaki fo vraiment
En tout cas, papa, on a histoire, on faut que dans le merci na madame o Atindela Kingayo. Moi na ngai na États-Unis. Azan États-Unis. Angela ici. Maman Angela, en tout cas, papa a dit pamboli pour la capage télévision. Papa, si quoi, bon, moi qui corona tête en zoya. Voilà. Tant à Karabamba, moni, évangéliste, prophète, comme moi na mabe ko na katamboka. Merci beaucoup. Na pouvoir. Merci beaucoup. Nga naza nanga na pouvoir te na côté politique te. OK. Naza apolitique. Mais ba ko beto ba découvrir ba roya obenda yo hein. Bon, ko ça la politique ça lisumu te. On comprend. To ça ba pasteur te oyo ke aboy politique na sima côté politique te. Na lobi bo nzambe na loba nanga na ça la politique te. Voilà c'est ça. OK. Mais politique, pasteur social politique. Banga nzambe ça rappelle la vérité. OK. Payer prix one. C'est tout parce que Joseph, David, ça la politique. Si. Voilà. Mais il y a ça les politiques. Alors, tango délivrance salami aller, ba demo pe bimi, tango na bambi on a ici. Alors, to songi pour la kolobake, ngai nazali un simple frère. Je suis votre frère. Vous posez une question qui est étranger, c'est Batouabiki. Il a 6 personnes. Il y a Liboso et Zalaki. Tu as une question pour la ligne qui corona avant et il y a. Voilà. Zalaki avant, Zalaki après. Mais du moins la réponse. 5 sacs. Ngana Zalaka lukutate na kosakate. Nzamba talisa ngai teke malade zoya et ko atteindre le monde entier. OK. Vous comprenez? Mais tant que corona ndé yi et comme na Chine et bandi na Chine. Kaka na Chine. Nzamba lobi na ngai sala prière. OK. Pour na peuple na ngai babika. Oya kolanda prière oya akufa na corona te. Voilà c'est ça. Et je l'ai fait. OK. Ndé après yeko koma pe par-ci par-là ti ndenge koti aw. Mais na lobaki. Pe nazo répéter. Corona il est vrai et koti aw. Mais ba pasteur bolobi ni bozawap parce que vous aviez accepté que non to sambela te. Est-ce que Yesu aza wap? Ya koyebisa mokonza mboka. Que non papa biso sengi to sambela metala to sala boto si sa corona. Lokola bino bobangi petit na bino mwana na bino oya zane na tina te wana voilà bozwa ngai lokola David bon yo lokola ndimi mokonza mboka tala mwono ya lobini ya aussi sa corona na RDC aussi ça peut corona même na étranger yé poza alobi azana nzambe ngana azana nzambe oyo bino pe bozote mutu na mtazana dona ye voilà c'est ça peut-être ceux qui osana dona te gloire au Seigneur. Mais ngai nzamba pesina do ya guérison, do ya délivrance, do ya pesina na mettre au service ya bato mususu. J'accepte de payer le prix. Bon, pesa ngai ordre. Parce que ceux qui na bimi awa na kota na cinquantenaire, boni ba olingate. Ba ko kanganga. Mais na ke na voie normale. O ezake gouvernement bondi manga. Mais président de la République, son excellence Félix Antoine Tshilombo, papa na ndimi, mwana no yeyo assemble la pour la bataille corona basila et puis n'a pas sa solution corona côté société. Deuxième chose son excellence le gouverneur Gentini Ngobila soko sola nangai. Moi j'accepte. Il y a na bonne de la pour la bataille corona sans protection. Quoi ko tangate. Na bi sans protection mola tsangate au permettre nga na kebisika obango bazali ata na maluku ata na kinkoli ata na ngalema tonine. J'accepte de payer ce prix. Na kende na bonne de la pour na bango esili babika. Et puis, na la prière et kotate. Pe kotika kotate bato bazui babika et puis et si la nango c'est tout. Parce que et kotisi mboka na baisse. Makasi. Na kobanga. Récession et koti, c'est-à-dire il n'y a pas de recettes et ainsi de suite. Crise et koti. Bonika bon dépenser ba millions na ba millions et puis mboka kota na décadence. Ba activité zatek, bana bazotanga te. Oh, monsieur Alingak peut-être à ça la thèse, n'a écopé, à ça la défense, n'a pas la tête, ainsi de suite. Mais c'est risqué d'être une année blanche. Ouais. Vous savez, mais pour que ma caméra qui est de musique à ti, bozana évangéliste na bino azam mwana na bino, oyo andimi na beti tolo pona Yesu. Babi, Bible le binim. Soit qui m'ont mi comme ça pour nini? Aibi Yesu. Ngala mi comicité, je ne suis rien. Mais na beti Yesu tolo, qui a la capacité sur sa couronne. Ngayo naza dispo numéro nanga yangwana vraiment bobenganga na bondela et puis lisusu na poto bata komenga pe na musika mais oui bongo baba biki sikoyo na poto banzandengeni. OK na yambi na église bato ba sœur moka yena nini en famille ba yeko lukanga na église bakuti docteur Moïse
oh non papa ça tout maman na biso ye na Belgique azokufa na corona bo sambela vraiment ba seigneur surtout et simbate ba bengi na boya na ngona ndako ba ye na ndako na bo bengi siko ba bengi to bondeli pona mama na butu na bi lobby ozo témoigner lobby corona limouye amen soki na kotanga na bi 6 personnes ba msuna ma médecin na kati ba msuna infirmière et mususu pesere na biso sambela na ye ne connaît pas ça infirmière azu yango ndé ba soigner ba ba te bele ba azu yango ndé ba to bondeli abiki à reprendre une activité normale voilà je suis prêt benganga so za na ndeko akoya kokufa pamba nzoka nzamba zali voilà na lancer message wana vraiment merci papa tozo ki na biso na kosukisa na koyambo lisu na deuxième étape et troisième naza sûr que tu continuer na yo to mona ki pe yo zali homme de Dieu mboka ezali vraiment na esengo mingi te mais to mona ki lobi bato nyonso ya IDPS bazali vraiment na kosepela po ba moni quand même papa mokonzi asali effet ya kokotisa papa Vital Kamerhe lobi na prison ya bakala esalaki lokola pe bato lobisi bato moi trop moi impression na par rapport ya makambo et puis fils du pays oza pe pasteur moko ozali kokamba pe bandimi ebele na République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Ouais. Yango yemoko mokonzi mboka lobaka la justice élève une nation. Voilà. Soki ba juste bazali na pays eza na politique eza na religion eza na ba domaine nyonso na ba activité nyonso mboka kende liboso. Amen. C'est que mutu so asali nyamu nyamu okangiye pasteur soki ayibi okanga ye. Hein? Le pasteur asali mabe escroquer eza la politique toni parce que eza na eloko mo système mabe oya ba gouvernement mususu eleka eza la ya kala eza la toni eleka OK mutu ayibi ba protéger famille politique omoni siko ya omoni ke koyiba na koyibe ko continuer omoni soki mokonzi ayibi est-ce que mutu alandi ayiba te akoyiba pe kaka mais soki mokonzi otie rigueur ke oyibi prison oza n'importe quel attendre konanga bato babanga mona ke mutu banga oza na poste na zela salaire lia na ndenge mutu aviva na musala et non au détourner et comme ils sont qui oyibi au détournement mais si comme mutu ayibaka escroc ayibi to chenette to nini au vol mais si non c'est du vol et ça détournement et ça muyibi donc ce qui est ça ya solo parce que il faut samba ce qui est ça ya solo noir sur blanc ya yibi boza na preuve là vous sanctionner aza muyibi mais ce que ba koselier topé azwa ki angwa sala lika mususu noir sur blanc nini bon voilà l'état n'est que justifié voilà c'est ça. Vraiment. Donc on a sepeli na action au président de la République à bandi wana izabi. Merci papa Josué to comme déjà na suka to kobi na suka numéro na to ko afficher ngwana batu bana nzambe ba ko benga dilo bani ya suka za na ngopo na passage na Kapage télévision et puis na bato nyonso ba ko benga o bazana maladie ba misusu pe bazo hésiter ba misusu bazo douter parce que yebi musala ya ba sali na nzambe comme bafoué ko bino moko pe pesa ngo sous valeur. Merci beaucoup. Na kopesa lilobananga ya suke zali boye. Pour la émission, ouais. Pour la émission. Merci mingi na Cynthia. Maman Cynthia, la servante de Dieu. Tango benganga na lobaki la servante de Dieu. Merci mingi to kosola makamu susu. Ouais. Merci na ba tonyoso balandi, merci na maman Angela oyo a financé émission pour na passer. Yo pesa ko zana makoki financer pour na passer. Vraiment. Nzambe pe akozwa lokuma pambola. Mais lilobananga suke zani. Yesu aza vivant, Yesu akufa te. Amen. Soki omekaki na pasteur monsieur simbite meka pe na ngai. Soki po omekaki na ngai mais simbite meka lisusu parce que kamanza meza bongo. Si. Na bonne pour mutu musa sida 4 fois. Premier tour abikité, deuxième tour abikité, troisième tour ngamako na komo ko hésiter. Quatrième tour abiki. Papa tika bona sida pe na kati. Mena sida mena lobani. Couple musuku tuna na Mambasu. Mbasuku tunabi boko mbasuku tuna jemu kie na simba kambasu na maboko na ngai oyo boye na simbi yango na bondele sile OK kauki nango voilà ils adonnent za mapesi couple mususu na Paris mais sida bango yesu mbale taka mbala mo to boni paf babiki ba yeti yao ba témoigner ba bokelo ni nerbe ba ke nerbe ba sai susu elo côté ba kabelinga yo ba kabela kinga puis ba zongi na bango na sengo siko yo za na malade peut-être diabète cancer et ainsi de suite naza prêt na sambela pona vraiment et nzambe ya kosala oza bloquer makama mikanda oza bloquer libala ainsi de suite na biboye to kobondela nzambe nde mutasala akosala po asali mingi pa na baninga mususu vraiment alors yesu aza vivant akufite to boy to kwesa kondima na biso te à cause de corona c'est qui et corona c'est quoi aza et le côté devant Jésus
Yoko tozo bengana satana mais pourquoi pour bengana corona? Par erreur, ndenge mokanda ya osé zoloba, mon peuple est péri parce qu'il lui manque de la connaissance. Et kotaki na condamné oté par erreur. Benga to sambela ebima na ndenge oyo yeso akosala na kombo na yesu. Voilà, libananga suka yango. Merci papa Josué Lokamba, merci na ba onyo so balandi biso. Témoignage ezaki penza ya malamu mingi nga na sepeli et puis merci na bana na nzambe nyonso oyo bazwi part na bango kolandisama na libondeli pe na masakoli ya lelo na témoignage uti na mosali na nzambe ezali ya liboso me ya suka te. Merci na bana na nzambe oyo nyonso balandi biso bopenga bomoni nga na kamuta tembe me na kotisi moto na nzambe na bapiste nyonso. En tout cas c'est vrai que soki nzambe apamboli pe apesi don to profiter yango. Merci papa pour la passage na yo na Kapage télévision. Merci na ba on so balandi biso bo s'abonner bo aimer bo partager l'émission na biso bo yoki ba adresse nyonso église ezawana bo benga mosali na nzambe bo zala décité. Bye, à la prochaine, au revoir. Kapage TV.